Coucou, bonjour, namande ko yon sobozolanda voice oyo comme on a rachengo ministre de la vérité na présentaka émission totonga lelo to solola un peu sur pourquoi misère bien pauvreté zo continue kozala na mboka na biso Congo. Bande ko nanga eza simple comme bonjour parce que ce qui totali bien totali bakonzi na biso pas tout bakonzi parce que toko kolobate ke bakonzi nyonso na kati ya mboka Congo baza mabe. Toko kolobate ke ba ministre nyonso baza mabe. Toko kolobate ke ba député nyonso baza mabe. Toko kolobate ke mutu nyonso oyo aza na kati ya gouvernement na biso aza mabe. Ba oya malamu bazali. Problème ezali ke ba oya mabe bazali mingi koleka ba oyo ya malamu. Ba oyo ba ye kosala musala sincèrement baza mukie, ba oyo ba ye pona ko s'enrichir bango moko bazali majorité. Yango tozomona pauvreté ezo continue kozala na Congo. Na yebi ke mingi lelo bato ebele bazoloba ke eza pona Covid, ezali boye, bamboka nyonso ezolekana na ba crise eza mondiale. Oui, c'est ça. Oui, eza vrai et pona Congo situation à Congo non, c'est pas vrai. Na kati ya mboka na biso tozotala lelo pauvreté eleki pasi. Natanga kala ezalaki o leka na nzela omona bana ba fazer omona mwa bato maboma na nzela mais lelo tokomi komona o leki na nzela bandeko nanga ozomona mama na bana na ye na balabala balali na balabala bana place okende te ba famille komo lala na nzela. Donc ozomona penda ba famille baza na place okende te baza na ndako ko vanda te baza na biloko ko lia te ba vandi na mabele ba komi ka ko lala ba fazer ba komi partout ezaka ba fazer te ezalaka bana lelo komi na ba mama na ba papa ba komi ba fazer na bana na bango na balabala bande ko nanga lokola majorité ya batu o balingi baninga mususu bazala na kati ya pauvreté bapesi musala bapesi poste bapesi nyonso o ya koki kosala pona asala musala na ye pour faire avancer mboka na biso ye azokanisa somba mituka atonga mapangu asenrichir azwa basi akotsa bana ne na poto asala nyonso o ya koki kosala po azalaki na moyen te po azalaka na mbongo te bandoto na ye o ezalaka ya ndoto lelo komi réalité ngana profiter pena s'enrichir nga pena koma na mbongo na tonga bandaku parce que motema na bango eza mabe bandeko nga bato aboye jamais bakolinga Congo ebonga Congo soke bongi so basali musala bango comme il faut ba tonga bandaku na mbangu batonga ndenge ni ba boka bango na banzembo ndenge ni il faut bayiba il faut basala misala na bangote bambongo o bazopesa bango basala misala bakosala lango misala te pona nini so basalele yango misala bango bakozwa te bango bako bénéficier te malgré biso nyonso toyebike bafutaka bango bien. Congo lelo ce qui se passe bien souffrance bien pauvreté comme na niveau boy eza pour majorité na bango ba yakinde pona ko tondisa ba poche na bango ba yakinde ko s'enrichir ba yaki ko sala musala te mais lingi ko lobate ke batu o bazana volonté bazana katité eza lokola bozali 100% 2% ba yaki na volonté ko sala musala 80% ba yaki pona ko s'enrichir bande ko na ngai. Mboka ebonga ndenge nini ekobonga te parce que 80% ba yepo na kotondisa ba poche na bango ba yepo na ko s'enrichir ata bazo pesa bango ba millions de dollars basala musala basala boy baza kuna te bango bazo kanisa ka bango moko ba égoïste batondi mingi na kati ya mboka na biso Congo yango zo mona mboka mwa ekende liboso ezate ezate ke bato bazanga volonté bazali bato a volonté bazali mais baza 20%, 80%, baza bato o baza posa ko s'enrichir yango pauvreté et boti na kati ya Congo. Yango bozo mona changement pe moya na kati ya mboka ezate. Po ba o baza kana posa ko s'enrichir, ba ko linga mboka e changer te. Ba ko linga ba loi oyo e ko prévenir bango ba s'enrichir te. Ba ko linga toujours ba loi oyo ko permettre bango ata ba sali mabe ata ba yibi ata ba sali nini, ba bimara bango na prison avant ba yiba na bango ba kima na bango basala o motema na bango elingi pauvreté za na Congo non pas pour bato à volonté basate mais a pour na majorité ya bato o bazali bazande na posa ya ko s'enrichir baza wanate pour na kosunga Congo ekende liboso. Bye bye.